na yebite kakofinga inasana komikomesana nango lokola sodo yo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai ntango mpo na nga ntango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Shora de Sulanga Kongo Alenga nzamba pambola bino na bandeko nyonso tu bokolanda émission oyo masolo na biso toyelaka bino toujours makambo oyo ezali koleka na Afrique et surtout na Congo d'Antotila oyo ezali mboka na biso boyebeki ya solo bakoko na biso batikaki Congo ezalaki moko kasi lelo bamindele bakabola yango ekoma Congo Kinshasa, Congo Angola pe na Congo tobengi Brazzaville. Ya solo bandeko lelo bokokamwa bomoni ngai ndeko na bino nalati lelo teni oyo joking oyo ya Angola nasi bozomona banderole ya Angola mpona kolakisaka ya solo biso bana ya Congo biso bana ya RDC tozali toujours kolakisaka ya solo biso ndenge ka bangolais balakisaka pe ke bango babotama na Congo pe bazali bongo bakongolais ndenge pe biso bakongolais tobonaka ke ya solo bazali bandeko na biso. Lelo soko ke na Angola bandeko la ngai ozwi lokola ba commune lokola Petrangol Mabor pe na Petrangol Mabor donc ezali belé ba palanka bandeko la ngai bokomona ke ba congolais vraiment bazali kuna batongi bazali kosala misala bakoma à l'aise bavandi kuna na kati ya Angola pona kolasaka ya solo tozali bana mama moko papa moko. Lelo soko ye na Kinshasa okomona ke ya solo commune loko ya Njili Kimbantseke Makala ba commune nyonso tu wana bandeko chango kaka toloba bangolais oyo tobenge bango bazombo bazali à l'aise bavanda kuna babota bazwa ba nationalité bazali kuna parce que bazali à l'aise ndenge biso tozali na Angola ndenge bango pe bazali na Luanda pe na Kinshasa ndenge pe lelo soki na Congo na kati ya Matadi okokuta bangolais bazali kuna bavanda bazali à l'aise ndenge moko pe bangolais bazali na Mbanza Ngungu. Donc bandeko na ngai tozali famille soko kei meme na Mbanza Ndunga oyo ezali bongo na kote ya Luozi olimbiso oza kote ya Luozi soko kati au fleuve au continue avo koma Lubomo bandeko na ngai Mbanza Ndunga ezali kuna okuta bandeko na biso pe ba congolais oyo batubengi bazairoi bazali kuna bazali penza kosala oyo bango bakoki kosala ato ye lelo na potopoto na Brazzaville na Wenze bandeko okokuta na tala ngai makelekele bandeko na ngai okokuta bazairoi oyo tobengami ba congolais RDC totondi kuna pe belé même mopanza Gabon na Cameroun. Donc bandeko tozali bana ya tata moko mama moko bakoko na biso babengaki bango ba ne Congo. Ne Congo ezali biso banso tozali bana ya tata moko mama moko yango ngai nazalaka na nga fier nazalaka fier ata na moni bandeko na nga ata o bengi muzombo ndeko kosilikaka te ata babengi muzombo ezali injure te nga naza muyombe nga naza mongala naza muta bandundu ata babengi nga bongo eza injure te. Bandeko na ngai tokolobela lelo José Eduardo dos Santos oyo auti kotika biso ancien président ya Angola deuxième président ya Angola après Neto ordeni donc pardon ordeni te Neto oyo akufaki après
indépendance na bango na 1975 moto akomaki président ya liboso na kati ya Angola ezalaki bongo Neto. Alors Neto akufi atiki pouvoir na ye na José Eduardo. José Eduardo abotami na 1945. Le 4 août 1945 na Lisbonne, ndenge biographie na ye ezali ti na ndenge ayaki kotanga bakelasi na ye wana ezali histoire ya ndenge Google akomi mais kasi bangole bango moko balobaka ya solo José Eduardo toyebi ki avandaki mpe na Kinshasa. José Eduardo akoli na barumbu oyo bakulutu nyonso akala bavie na biso akala bavandaka na bango lolenge ya eyadema na président oyo tobengi Omar Bongo bango nyonso bazali bana barumbu batata na bango bayaka kala na Congo Zaire ya oyo ya Léopoldville ntango ya Congo Belge bayaka na bango bakoli batangi bakelasi na bango donc José Eduardo yango moni baprésident na biso biographie na bango babombaka yango balingana bango koloba yango mpena clarté vraiment en tout cas ezalaka mingi pasi mingi po na biso penza bafricain banoir africain parce que tolingi vraiment ko donc lokola mindele balinga ko falsifier makambo na biso donc biso pe tokoma kolanda kaka ya bango. Donc José Eduardo abotami le 4 août 1945 na Lisbonne wana biographie na ye ndenge bakomi yango atangi bakelasi pe aye na Angola mais na logique ya bato balobi ke azali Sao Tomé oyo ayaki na Congo Zaire atangi bakelasi pre après bakende na Angola pour na kozwa pouvoir na ba Neto bazaki ebele ba ordene kutu bana bandali ordene kutu bon eyebali nango ya awangala na ete yenda loba na vérité. Mais José Eduardo ti akufi atikali jamais koloba vérité bamusuku da loba atika mwana moko na njili makambo ebele o ebimaki ya José Eduardo. Donc José Eduardo Totoloba a eu pouvoir na âge à 37 ans en Angola en 1975 et 1979 pardon parce que en 1975 Angola doit qui indépendance. En 1979 José Eduardo a eu pouvoir en Angola a sali reine na Angola guerre civile na ndenga osakana te bandeko na ngai batu bakufa na ndenge ya kosakana te parce que pouvoir na bango bawelaki yango bango nyonso na ordene na Savimpi en tout cas bandeko ezalaki somo surtout Savimpi ye penza en tout cas bandeko na ngai asalaki nyonso pote ya solo ye pe azwa penza pouvoir po parce que en tout cas ezalaki somo na banzi bomoni Mobutu o asalaki nyonso na 1975 pour Angola azwa indépendance. Mobutu a joué rôle ya munene na indépendance ya Angola. Mobutu a joué rôle ya munene pour na kimia ekota na Angola. Kasi ya solo bandeko boyebi ke bango nyonso tu bazalaka toujours manipulé na ba occidentaux. Donc, tolobake ya solo bandeko langa na 1979 José Eduardo a eu pouvoir tant a eu pouvoir wana bandeko langa Savimpi a telemi pour la kolobake ya solo ye akoki kozwa pouvoir te parce que na table ronde ya Portugal ndenge bango 5 baki 4 ou 5 o bakendaki ko défendre Angola pour la malkambo tali indépendance ya Angola. José Eduardo azalaki te ndenge kato monaka Mobutu ndenge azula pouvoir ndenge pe José Eduardo azula pouvoir. Donc bandeko na ngai
Savimbi a tellement que pour la solo, José doit avoir le pouvoir de, il faut neto le quoi Koufi, il y a une phase de pouvoir. On a Bitumba, guerre civile, et quand on bongo na kati Angola, guerre civile, on a eu de 1980 dit na 1991. Nde ya solo bandeko na ngai, ba américain ba ko sala nyonso pote ya solo bandeko bakota kimia na kati Angola esengaki ya solo basala ba élection. José Edouard akutani na ba président ndenge na ndenge. Président chinois azali pour le moment bakutana François Mitterrand, bakutana George Bush, ya fils, même ya père bakutana. En tout cas, reine naye ya José Eduardo, en tout cas, akutani na ba président ebele. 1980 à 1991, bandeko na ngai batu bakufa ebele. Ngai moko nazali témoin, nazalaki na Angola na ba année wana 80, donc 90, 90, 81, 91, 90, 91, nazalaki na Angola. Na mona bibembe ndenge ezali kokufa na misu na ngai. Nazo mona bibembe ya batu. Na nzela ozoleka bibembe nde baza koboma batu. En tout cas, kimi ezalaki te vraiment bandeko na ngai batu bakufa. Bakote kuna ya Lunda kutu savi pakangaki yango a batu bakufa na ndenge osakana te. Bandeko na nga wiji po yango yati Luanda batu bakufa. Ba mini oyo bango mibale José Eduardo na savi pe bacha bandeko e boma bangolais na ba congolais o bazoluka nzela po ba ya nzela wana bandeko zaki somo. En tout cas guerre moko kaka guerre civile oyo erena na Angola plus de 20 ans bandeko calculé ka depuis 1975 ti na 1991 bitumba na bitumba ezaki na Angola. Batu bakufa bandeko ndeka bozomona lelo na République démocratique du Congo ndenge zo salama biso tozomona ke Kivu kaka kote wana ka Kivu mena Angola ezaki tina kati ya capitale na Luanda bazo sala ba ruska ko boma ko enlever batu na butu bozo tambola ba ko kanga bino ba tsepelo ba camion ba kena bino so bo kene ki soda e boke ki soda so bo sala pen so ba ko boma bino ba bomi bino. Basi bazaki violé na niveau moko incroyable. Donc guerre civile Angola en tout cas bandeko na ngai ezalaki somo il faut vivre en somo. Moi pe bazwa temps ya kotanga na Angola ezalaki te parce que guerre ezalaki hernios. Guerre wana batu ba provoquer yango batu bangolais ta so ba yebaka te ezali bongo ba français na ba américain. Ba français bazaki pour José Eduardo baza susu na Savimbi. Ba américain pe ndenge mo bazo jouer rôle wana. Mais mutu azaki entraîneur na bango ko entraîner bango ezaki ba français. Ngai moko na mona vidéo ba français batindi ba diplomate bakenda et pas José Eduardo. Bango na ka les mêmes ba diplomate wana bango na ba kesu pa Savimbi. Pona nini? Po parce que José Eduardo a 12,5% il y a des matières premières nous surtout dans l'Angola. Alors Savimbi a déclaré que yebe pas 12,5 parce qu'il y a 10%. Bandeko, ba diplomate on a kenda ko signer Savimbi ba papier na mona vidéo wana boy. Na kati ya zamba pena na damba sur na damba. Ba quitter na hélicoptère ba kei ba signer papier yé pas comme na 12,5 bakomi ko kabola yango bango mibale. Donc copie ya ko boma bato ya guerre civile Angola José Eduardo na Savimbi ba yebaki na bango coopération mais bato bazali ko tsa mobulu wana Angola ezalaki ba occidentaux bango lokola Angola za na pétrole ba diamant biloko na nyonso bango baza ko profiter na ba matière première mais bazo pesa ka ba posa na biso ba mbongo nde tozomona mokola lelo bango basalaka mbongo baza ko imprimer ba papier wana bango baza ko pesa yango ba posa na biso ba mbongo ende o ba 100 milliards yo zo mona ngo ebele mais bango ba matière première ba kozwa bandeko
bakosala ba réserve na bango lelo toza komona yango Amérique akoma na ba réserve ya pétrole na ndenge akosakana te mais na mabele na aza na pétrole te. Donc bandeko langa ba respect bazaki na kati parce que bazaki côté ya José Eduardo bazaki pe ko soutenir ye na côté armement. Donc bitumba guerre civile ba américain ba kozwa vraiment ba signer ba corps ba mona ki ya solo ba corps on ba signer yango pour basala ba élection. Basala l'élection oyo ekozala libre oyo ko gagner comme ça page ekota na kati ya makambo oyo ezali bongo na kati ya Angola. Donc bandeko na ngai Sam Mangwana oyo asalaki pe rôle ya koyemba nzembo ya page. Sam Mangwana asalaki nyonso pona kolobaki ya solo lokola tozokende ba élection c'est que kimi ekoti tika toyemba nzembo en tant que Sam Mangwana toyebi biso na Congo. Sam Mangwana azalaki angolais mais en tout cas azalaki vivre na Congo dans Kinshasa na Zaïre n'epoka kala bayaki na ba parents na ye yemo to bango ta bangolais bazonga ka Sam Mangwana azonga na ye ataki angolais ba mususu baboyaki na bango batikala kana bango baza ebele ba mission na biso toyebi bangolais bango baboyaki na bango kozonga batikalaki na bango pe batikala ti lelo mais Sam Mangwana ya décidé ka zonga na ye parce que azaki angolais bayaki na ba parents na ye. Sam Mangwana ko yemba nzembo a page P donc en français P. Donc ya sengaki be élection na sengaki P ekota na Angola mobimba tolanda nzembo ya Sam Mangwana bongo toleka na ko continuer masolo na biso na liwa oyo ya Nkondo ancien président ya Angola José Eduardo dos Santos oyo awuti kotika biso na kati ya Barcelone. Vraiment que son âme repose en paix. Tolanda nzembo ya Sam Mangwana Angola matondo mingi tolanda nzembo. Angola, pátria querida. Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunte-me por quê que vivo longe da minha terra. Minha Angola, um dia havemos de nos ver. Minha Angola, minha pátria, um dia havemos de nos ver. Tantos anos na mata a combater por tua liberdade, Angola. E eu sabia que um dia a verdade triunfaria. Minha Angola, um dia havemos de nos ver. Minha Angola, minha pátria, um dia havemos de nos ver. Angola, oh guerra, deixa minha terra viver em paz. Angola, reconciliação. Oh guerra, deixa minha terra viver em paz. Angola, liberdade. Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunto-me por quê que vivo longe da minha terra. Minha Angola, um dia havemos de nos ver.
viver. Angola, guerra, deixa minha terra. Merci mingi ya solo bandeko na bandi tolandi nzembo ya Angola oyo tobengi page ya Samangwana. Vraiment mbote na kulutu na biso papa na biso Samangwana. Vraiment en tout cas nzambe apambola yo parce que tima mukola lelo le seul moto totikali na ye waza koyemba banzembo ya kitoko lokola papa wana bandeko na age akomi nango voix kitoko azali toujours koyembela biso banzembo ya kitoko. Nzambe apambola ye esika azali na mboka France. Nzambe apambola ye. Donc bandeko na ngai tangu bayembi nzembo ya page au lieu que page ekota na kati ya Angola, bandeko na ngai page ekoti te. Baye ko programmer que José Eduardo a gagné l'élection à 45%. Bandeko na ngai bitumba moko ebima na Luanda wana kutunga dasi na ye deja na poto bolimbisi. Bandeko na ngai na sima kaka ya 1992 guerre oyo ebimaka na Angola bandeko okoboya. Batu bakufa na Angola na ndenga kosakana te. Batu bakufa batu ebele ba perda penza bandeko na bango. Vraiment ba congolais bakufa ebele parce que ba congolais mingi bazalaki côté à Savimpi. Ba congolais mingi bazalaki côté à Savimpi. Donc bandeko na ngai et ça la guerre moko vraiment bandeko koboya. Okoboya batu pena bakufa. Bié, 19 de setembro. A cidade movimentou-se para receber o presidente de Angola. Tudo valia a pena para mostrar a José Eduardo dos Santos que o povo do Planalto Central já decidiu o seu voto e que vai votar no melhor para Angola. Angola de todos os cantos, Angola de todas as emoções, Angola de todos os sonhos, Angola de todos os corações. O melhor presidente para Angola é José Eduardo dos Santos, porque ele fez o máximo no tempo de guerra, é capaz de fazer o melhor no tempo da paz. É o único que garante alguma coisa para o povo angolano. Em outubro, uma nova Angola. Só ele que deve fazer isso, José Eduardo dos Santos. Nós vamos votar sem medo. Eu vou marcar um X em frente à bandeira do MPLA e em frente à caricatura de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos encontrou-se com as autoridades tradicionais e foi aclamado com o Soma Yolo Soma, que quer dizer o soba de todos os sobas. Depois, José Eduardo encontrou-se com os jovens e ouviu um pedido. Quando o presidente chegou à praça do comício, o povo explodiu de alegria. Vejam só o que se passou no Quito. Prenderam elementos da segurança presidencial, incendiaram as viaturas, tomaram militarmente o aeroporto e estavam a pensar que nós íamos organizar forças de comando ou de intervenção ou movimentar os tanques para ir responder. Nós não fizemos isso porque esse tempo da guerra já passou. Eles sabem muito bem que nós sabemos fazer a guerra. Eles sabem muito bem como é que os nossos atravessaram o rio Lomba. Sabem muito bem como é que os nossos saíram de Saurimo até o Luena. Viva Angola!
o povo do Ambo. E quando nós atravessamos o rio Lomba, os nossos combatentes das FAPLA, sob o na ndenge ya kosakana te, en tout cas bandeko na yebi kutu te soki ndenge tokoloba likambo ya guerre wana ndenge bato bakufelaki na Angola bandeko ezalaki somo. To bato bakufa na 92 bato bakufa mingi. Guerre zongi. Guerre zongi, ça veut pas tomber que les sous-salobis que jamais Edouard doit gagner à triquer l'élection parce que Bazairwa o bakotaki na kati ya Angola na Luanda bandeko presque bango no surtout ba votaki bongo Onita. Ndenge sangoela ke biso na poto awa. Onita alors lokolo Onita zwaki te empela zwaki bandeko na ngai lokola munduki na ngonga wana ezaki loko pamba na kati ya Angola na Luanda. Bataka bazairwa baboma batu na ndenge ya kosakana te na ndenge ya kosakana te na bangole bango moko mpe bakufa baregresado oyo toloba doki bazombo oyo babotamaka na kati ya Kinshasa oyo bayaka bazongaka na Angola na epoko wana bandeko mingi bakufa. Nzambe ayamba milimo na bango nayebi bato ebele oyo nayebaki bamasa ebele bakufa na 1992 wana parce que biso to miyelaki bango pe baye koluka nzela parce que n'epoko wana bandeko il faut que le vérité José Eduardo asinaki ba contrat moko na ba européen pour ba libérer ba visa na bangolais. Alors sengaki ba congolais pe ba profitaki ba ya Angola pour zaki coopérer masolo pour ba voyager nango. Ba congolais ko besimbaki basaki ba billet ba voyager ki nga moko lelo na loba bango merci parce que ta on a ya grâce à José Eduardo parce que n'importe quel pouvoir na yaka na passeport angolais na poto en tant qu'angolais mais na angolais te d'être le baka kondiantoti là donc angolais et dangai lelo po na voyager na comme na poto donc mais batu bakufa mingi bitumbe zongi bandeko bitumba wana ndenge zongaki bitumba suka nango et ko senga ke ba corps mususu fe salama na occidentaux na ba américain po na likambo tali Angola po bitumba batu bakufi to perda batu belé ba zela lunda e belé ba pire vient nga mige jona mige akufa ba beta bango pena roquette camion mobimba bazaki na kati ya camion na biloko bango tout bakufa na ba soda savimpi do savimpi pa bomi batu na nzela lunda na ndenga osakana te Eduardo pe empela pe bomi badoki tous les deux camps bandeko toko kabolango kaka o toko lo bateke Eduardo kamta bomi batu non auto savimpi non bango mi bale empela na Onita ba boma batu bakufa empela na Onita batia ba mine batu bakufa na 1992 batu bakufa guerre continue de 92 ti na 2002 et kokoma ke il faut savimpi akendaga aleka mukoka ba américain ba signé ba accord savimpi bandeko na ngai savimpi aye kokufa na 2002 na 2002 savimpi atiki biso akufi savimpi ye wana bakor nyonso basenaki Mobutu azalaki tous les bakor nyonso simba nango te bakor nyonso to basimba asenyaki bandeko na ngai esimbaki te donc José Eduardo savimpi ntango akufi na 2002 José Eduardo a eu pouvoir de 2002 qui na 2017 calcul azwaka pouvoir na 1979 ti na 2017 alongwaka président te donc azakaka président règne na ye wana mais bandeko na ngai
atongi pe Angola, Luanda, abongusi Luanda, nzela Luanda tomonaki yango ngala kenda banzela malange wana, bandeko za ndenge moko te na biso ndenge yalaka Kinshasa Matadi, omona penza ke banzela ngo lelo ebongi lobe ebongi, mais ya solo bandeko na nga Angola, José Eduardo, na reine na ye na 1979 jusqu'à 2017, bandeko na ngai, quand même, capitale Angola, soko koti na ville ozomona ke oui, oyo poto. Oyo poto. Mbongo nyonso José Eduardo azali koyiba, sala boye, batongi mwa babiloko, ozo sentir pena ke tango ozo tambola na nzela na kati ya ville, olobi oui, naza pena na kati ya ville. José Eduardo abomi rock oyo ezali wenze moko tozali koteka kala, abomi yango, atongi bandako mpona bandako ya leta, en tout cas babien mosusu asali, quand même José Eduardo asali makambo ebele, makambo ebele na asir bomona, même moi na ye oya mwasi lelo aza ko réclamer, azali kosenga ke basala autopsie, wana tomoni Kondo Sindika Dokolo oyo azali bongo congolais, mwana ya Dokolo, na Elizabeth mwana ya José Eduardo pe na mwasi ya José Eduardo bango wana. Donc bandeko na ngai José Eduardo asali pe makambo oyo esali etangami ya bien, mais bandeko na ngai na ngonga oyo tozali koloba, batu mingi oyo tobenge bangole mingi bazali na kanda, bangole mingi bazali na kanda, bango balobi jamais bango bakoki kondima kaka boye liwa ya José Eduardo, bango basepelake oyo baza na mawa ya José Eduardo, bango bazali kondima yango te. José Eduardo na 2017 atiki pouvoir, apesi yango na Lorenzo João Lorenzo, yende mutakomi actuel président de la République ya Angola. José Eduardo mutatikela ki ye pouvoir, soki pa alingaki kotika na ye pouvoir te, ndenge akufi lelo na 2022 oyo, bandeko alingaki pe aboya na ye kotika yango, parce que ba occidentaux ba ye komona ndenge kolongola ye te, ndenge mona Mobutu banga basala kaka système ya Mobutu ndenge na Congo po bakimisa ye te nga bakima, mais comme atimba azaki mayele 2017 atiki na ye pouvoir epa ya Lorenzo ake na ye na Barcelone kovanda kuna po alanda traitement na ye, ye wana bandeko atikaki pouvoir na ye. Mais bandeko na ngai bangole mingi oyo mingi toluki kosola na bango, baninga pe bakamarade ebele toyebi ke bakongole biso toya bato ya bato, donc tosanganaka kaka tobenganaka deja bato ya mangala, donc yango moni nga pena na beti teni oyo mpona kolakisa bangole ke tozalaka fier, toza bandeko, toyokaka soni te, tofinganaka te. Omoni congolais linga ye ndenge olingaka kaka elamba na yo lataka, congolais po moni angolais linga ye ndenge olingaka kaleso na yo, parce que bandeko na nga toza bandeko, tozaka fier, toza bana ya Congo de Antotila. Bangole mingi balobi ke non, José Eduardo abomaki Angola, Angola eza kimia te, pe atiki yango te, page nde babenga yango page eza te. Donc en tout cas, vraiment en tout cas, bango pena baza favor te na kolela José Eduardo. Tolanda video moko boyoka Jasala King ya Kulumbimbi, ye penza alobaki vérité na likambo tali Angola. Tolanda Jasala bokoyoka ye ndenge alobi na makambo tali liwa oyo ya José Eduardo. Tolanda video. Muito boa noite a todos irmãos e irmãs de Angola. Aqui fala o vosso irmão Jasala Kingman,
Papa Kurumbimbi. Quero pedir favor, muito favor, a vocês todos, irmãos e irmãs que estão me enviando mensagem a falar qualquer coisa sobre o morto de nosso presidente, o nosso ex-presidente, desculpa, de Angola, que chamava o senhor José Eduardo Santos. Agora quero pedir só um favor a todos irmãos e irmãs de Angola que estão me escrever, que estão me enviar mensagem a falar qualquer coisa sobre o morto do nosso ex-presidente de Angola, que se chamava o senhor José Eduardo Santos. Se eu vou pedir esse favor, manos, manas, porque nós em Angola já choramos a bué, já choramos muito. Não podemos chorar todos os dias. Se eu, Jassala, vou chorar, vou começar a chorar. Todos irmãos e irmãs que perdi a vida deles no tempo da guerra. Se eu, Jassala, vou lagrimar hoje, vou chorar para todos os irmãos e irmãs que estão a morrer de fome em Angola. Se eu, Jassala, vou chorar para nossos irmãos e irmãs que não têm boa educação, não têm boa escola em Angola. Se eu, Jassala, vou chorar para nossos pais e nossos irmãos e irmãs que estão a trabalhar 5, 6, 7 meses sem salário. Se eu, Jassala, vou chorar para nossos mães que estão a zungar de dia a noite para nos transmitir a vida. Se eu, Jassala, vou chorar para essa geração que não tem mais futuro. Se eu, Jassala, vou chorar porque a nossa Angola não tem boa governação. Essa é a situação muito triste. Irmãos e irmãs, por favor, não me enviem mensagem para eu, Jassala, chorar, porque nós perdemos o nosso ex-presidente de Angola. Por favor. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi Jassala, bolandi ye na kimia, bandeko na ngai liwa ya José Eduardo na bandi bandeko bolandi yango na kimia. Donc biso en tant que ba congolais, nga en tant que mopanzi sango ya bakoko, émission masolo na biso bo s'abonner, ba émission zali belé to salaka de émission moko bokoko ba yindo oyo tolobelaka bokoko na biso. Donc naza ko lancer appel na bangolais nyo surtout o ba yebi histoire ya Mbanza Congo, bandeko bo benga ngai ba numéro zalo to bo komela ngai na ba commentaire ya YouTube, bandeko toko solo po toza na posa histoire ya Congo ya bakoko na biso ba Kimpa Vita, ba Mama Mafuta, batu nyonso to baleka na royaume ya Congo, bakoko nzinga, bandeko na bango source na bango, parce que ba famille wana fo ba monana bazalaka wapi to na posa to mona pe bango. Donc bandeko nyonso tout vraiment en tout cas bangolais bana ango, bandeko na nga na Luanda bambote o bozali pendant ba contact ya bandeko nyonso tout wana
bopesa ngai yango to bino moko bandeko bobenga ngai tosola na bino po boleka na émission tomeka komonisa mpe bakongolais bayeba mpe ke ya solo Congo Kinshasa, Congo Angola na Brazza tozali bana ya papa moko mama moko towuti na bakoko na biso koko nzinga tozali bandeko José Eduardo akufi kasi Angola etikali Mobutu akufa bandeko Congo Zaire etikala Laurent Desire Kabila akufa bandeko na ngai RDC etikala. Donc, ba président la biso nyonso tout nzambe tozo komona bandeko na ngai bomoni awa Mobutu aza lisusu te François Mitterrand akenda lelo toza na José Eduardo aza lisusu te Savin Pipe ye wana kenda président Chine kambo atikali na photo ba photo nous ezali awa na George Bush. Donc George Bush alongwa Amérique ezaka. Donc bandeko nyonso tout ya Angola ya bangolais Angola ezali mboka na bino ba président o bazo diriger Angola ata tosali ndenge nini bakotika kaka mabele Angola wa eza ya bango te baza baleki nzela ndenge biso nyonso tu toza baleki nzela tozaki na Joseph Kabila lelo toza na Félix Tshisekedi na Congo Kinshasa lobi tokokoma mpe na président mosusu Mutula mutaza na époque na ye asalaka. Merci mingi na José Eduardo na 1979 azoki pouvoir ti na 2017 oyo quand même ya sali ça va. Bo comparer José Eduardo na Mobutu. José Eduardo a eu pouvoir en 1979. Mobutu a eu pouvoir en 1965. Mobutu a tiki pouvoir na 1997. Presque 32 ans de pouvoir. Mais bandeko na Congo a tiki biso kaka unité. Unité kaka eloko Mobutu a tiki la biso eloko muso ezate. Atonga te o ba pon wana donc wana biloko ba crèche. Ba biloko ba crèche kaka o papa maréchal. Palais du peuple. Eza ya ye Mobutu te, mbongo na ye te. Mobutu ayaka na Zaire azaka na combien? José Eduardo tango aye na Angola azaki na combien? Talaka azaki déjà na Kini. Azaki na Kinshasa. Atangaki wana na Kini na Barumbu avandaka wana. Adama Mamadou place wana. Nazako na video yango awa te na nga tshela bino bomona témoignage ya bato bavanda na José Eduardo ba masa na bango o bazo expliquer na Eyadema président Togo na Omar Bongo bana Barumbu bazaki na bango na Barumbu bayaya kalekeka komi na Barumbu komi na bayaya ya ba ikra yanki mais bato ba entelo l'époque wana ba entelo baki mayela ko sakana donc bandeko na ngai José Eduardo na reine na ye ya 36 ans 38 ans boya sali na Angola quand même atiki Angola économie Angola eza likolo koleka oya biso ya Zaire koleka même ya Brazzaville banzela ezotongama atikaki déjà ville ya Angola kitoko malgré capitale nyonso to ba Petongol ba mabor ba Petongol ba mabor ba nini susu ba commune belé ba nini eza belé malgré wana donc mais soko kotika na ville ya Luanda soki lelo beti ville ya Luanda au mona que oui Lisbonne côté hôtel matin donc quand même soki ba continuer ba continuer ndenge joa Lorenzo aza wana toyebi te ndenge azosala pe na sima Eduardo on sait jamais mais José Eduardo lelo ba yaya mingi ba ya poto awa c'est José Eduardo mutu a signé ba contrat na Belgique
na Benelux na ba européen pour ba libérer ba visa na bangolais. C'est-à-dire que les Africains sont dans Angolais. Il y a un moment dans 90, il y a 95, les Congolais sont ébélés. Les Congolais sont Sénégalais, les Kota qui Angola, les Congolais profitent na chance ya Bangolais. Biso tout y a nanzela wan. To profiter na ba visa wana to yé toujours ba visa, ti to yé ba mikilia. Donc visa ezalaki vraiment pépélé en Angola. En tout cas, José Eduardo, que son âme repose en paix, parce que c'est Kakaliwa ya Mutute, ndenge jasa lobeza ma mingi mboke tekali pasi bangolais bazako souffrir toujours malgré ville et tongami, mais na cité sur côté toujours cadavre ndenge za pa na biso na Kinshasa. So que na Kinshasa na kata ville kitoko ba libanais bazo rené na ba ndenge pesa na Angola ba portugais bazo rené na ba étranger ba brésilien bazo rené na Angola mais ba angolais bazo profiter te Congo pe ndenge moko biso ba congolais to profitera te ba libanais bazo profiter na ba indien ke na ville au monde bango la bango banda ko nous to monde ba immeuble nous bango ba komo vanda ba congolais bango moko o kaka na ba chekimbis ba selembao ba makala ba kuna ndeko na ba kuluna ba ya bazo kemba kaka donc bandeko na ngai nzamba pambola bino bana Angola en tout cas to lingana toza peuple moko kimia nzambe za la kati na bino nous sommes même peuple vraiment na yebi portugais te bolimbisa ngai na ngana loba yango mais en tout cas bolimbisa na yeba ka ba kwantu pona koteka nga pe na umela kana na Angola te 3 mois kaka pa na nga miki donc bandeko na nga en tout cas ça toujours na cœur na bino donc joking oyo bomoni sur vêtement oyo ezali na ngwa wa pa maman na biso mi José coordinatrice ya ACP oya Gentini Ngobila yende mutasimbi biso alati biso ba tiche ba complet joking oyo za complet donc yango oyo bomoni nga pena na lati yango Angola en tant que Congolais na lati yango donc yango oyo ndeko nyonso za na posa nango o contacter ngai to Max Bayuba tozali wana ekokoma esika nyonso ozali opesa adresse na yo eza nango cher te soko pesi biso ka adresse obengi ngai tokopesa yo prix eza vraiment prix moko normal oyo aleke na bana na biso na yo moko papa talaka ngai nde na lata ndenge evandi na nzoto complètement na kobima pena kitoko donc Angola nga naza fier ndeka tolataka ya Deutschland ku tolataka yango joking à Deutschland tolataka ya France tolataka bongo Angola na lata te na kolata naza angolais nga pe na angolais na leka kuna ba ndeko na nga famille pe muso eza kuna na bala to balana merci mingi na mobof Dominique Kinkani en tout cas mbote na yo mbote na bandeko nyonso ya impela ba mbote na bino nzamba pambola bino la lutte continue mbote na bandeko nyonso tu ya onita nzambe bazala na bino lobi pouvoir pe roya kaka impere renyaka lelo tokomaka na PPRD mais lelo la minute oyo mukwa tombolo Félix Tshisekedi Tshilombo IDPS eza na pouvoir mokile changera kaka ikoke malembe tout va changer donc bandeko na ngai que son âme repose en paix José Eduardo dos Santos watiki biso vraiment tout cas passe na motema na famille na ye bazali ko réclamer vraiment basa l'autopsie maman la biso Elisabeth bazali belé José Eduardo toko ba nombre ya bana na été mais kasi ya solo bandeko na ngai atiki bana ebele Elisabeth azali wana Elisabeth Dokolo vraiment ye wana ngai moko na mona ye vraiment en tout cas Cindy Kawazaki président na ngai na kati ya mouvement
debout congolais. Congolais debout, pardon. Donc, vraiment, en tout cas, que son âme repose en paix aussi, Syndicat Dokolo. Vraiment, tout le lagayo kaka, vraiment, passe dans mon thème. Le lot, tout le monde sous yo. Bokilo na yo payé wana landi. Merci mingi ya solo bandeko zaki ya bino ndeko Shora de Sulanga KL. Kongo alenga botika malamu, bo partager vidéo pour na bandeko nyo surtout batala yango, bo partager bana ango bangolais. Merci mingi na bandeko nyo surtout bana ngo bangolais nyo so bambote na bino, bana Luanda bambote na bino. Bamasa nanga baza kuna kashito caché bambote mingi kesinda. En tout cas bambote mingi bandeko nanga bamasa nanga tout boza kuna vraiment boze belé na bosanité site à Bron tozaka na bino pe kuna na kata Angola leo za na kata Lyon site à Bron babota trop mbote mingi na Jenny Stav bambota trop. Merci mingi na bandeko nyo surtout vraiment na bosanité Poli Popcorn Kalate tokoya ko sepela kuna mariage ya Poli Popcorn na Mabela bambota trop. La chinoise noire bambota trop. Merci mingi na lycée Konde bandeko tout vraiment bolanda vidéo oyo nzambe apambola bino. Na bosanité émérance na kati ya colonne bambota trop. Vraiment en tout cas nzamba pambola bino tokutali bongo mbala sema na bosanité nzeza lukoki diamantino nzamba pambola yo. Merci mingi tokutali bongo mbala sema. Merci na mbuta na bilukombo. Merci na bandeko nyo surtout bokolanda vidéo oyo matondo Jasala, babota mi, bambote na yo pardon. Le king ya Kulumbimbi. King ya Kulumbimbi. Jasala. Kala mingi te tokozwa peye, tokosola masolo ebele. Nzamba pambola na se bolandi vidéo moi extrait na ye ya message oyo ya tindi pona liwaya président José Eduardo dos Santos. Merci mingi kimi anzambe za la kati na mabota na bino tokutale bongo mbala sima matondo mingi ingeta. Nalanga makambo kambo na mema na yebite bakofinga tina sana komi komesana nango lokola sodo ya kendaka etunga lukitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya